Congo Kinshasa na zalagane sengo ya koyeba keboza tellement ebele ya kolanda Mag FM ya mokula lelo yango ebandi mbote na bino. Reconnu lokola temple ya football local stade de l'amitié, ya Libreville et célébraki week-end et l'équipe plus précisément mokula samedi 3 mai 2025, retour à l'ordre institutionnel ya Gabon. Et pour na participer na fête oyo 15 chefs d'État africains, basalaki déplacement na bango na Libreville ainsi que ba délégué ya haut niveau ebele oyo bautaki Afrique, Asie, Europe et Amérique. Arrivé na Tongo, couple présidentiel de la République démocratique du Congo, et Zalaki bien reçu et installé na tribune d'honneur. La République démocratique du Congo. Distingués invités, mesdames et messieurs, entrée de son Excellence, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo. Sous vos ovations, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et Madame la Première Dame. Trois moments forts et marquants qui cérémonie oyo, à savoir prestation solennelle et serment, rituel officiel et traditionnel et prise de pouvoir, et discours d'investiture et président élu. Au cours y a brève audience y a cours constitutionnel et transition, président élu a prononcé qui serment y a fidélité et y a loyauté namibeko y a mboka. Premier président y a 5e république, azwaki engagement ya ko sauvegarder baki ya démocratie sous acclamation ya population. En deuxième lieu, président azwaki bensigne ya pouvoir traditionnel au cours ya rituel moko spécial. Na discours d'investiture na ye, président Brice Clotaire Oligui Nguema a indiqué que jour oyo ezali ko marqué renaissance ya mboka na ye. Lelo oyo Gabon ezali modèle ya transition moko réussi. Se présentant lokola maître ya pays naye, premier président ya 5e république, Brice Clotaire Oligui Nguema, azwaki engagement ya ko accorder priorité na ba infrastructure, ba réforme institutionnelle, ba accès na ba mai pe lotiliki, ainsi que na économie moko pe diplomatie, pe na suka atalisaki ke akolite makasi contre fléau ya corruption. Élu avec 85% de voix en élection présidentielle, il y a le 12 avril élection Brice Clotaire Oligui Nguema, 50 ans révolu, à Longoli treyi na ye ya militaire po nakulata costume ya bâtisseur. Et que yo! Acquis des opérations militaires déjà menées. Chambre haute ya Parlement et se penchaki sur projet de loi portant prorogation ya état des sièges na partie moko ya territoire ya République démocratique du Congo, à savoir na ba province ya Nord Kivu pe Ituri. Je saisis cette occasion pour inviter Madame la Première ministre, chef du gouvernement qui me lie en copie, à prendre les dispositions nécessaires afin de vous transmettre le projet de loi y afférent. Veuillez agréer, honorable président, l'expression de ma considération distinguée. Faite à Kinshasa le 28 avril 2025, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Lors ya plénière ya lobby eleki ministre ya justice Constant Mutamba, représentant ya gouvernement, a présenté qui économie ya projet de loi Oyo portant sur 3 articles dont autorisation ya prorogation ya état de siège, approbation, il y a des dispositions contraires et entrée en vigueur, il y a loi. Au nom président du Sénat,
honorables membres du bureau du Sénat, honorables sénateurs, je me présente une fois de plus devant cette auguste assemblée pour vous présenter en vue de son adoption le projet de loi portant autorisation de prorogation de l'état des sièges sur une partie du territoire national de la République démocratique du Congo. Je vous passerai de la lecture de l'exposé de motifs pour vous en faire tout simplement l'économie. Le présent projet de loi comporte 3 articles. Le premier article porte sur l'autorisation de prorogation de l'état des sièges sur une partie du territoire national pour une période de 15 jours qui prend cours à partir du 7 mai 2025, conformément à l'article 144, alinéa 5 de la Constitution. Le deuxième article, quant à lui, porte sur l'abrogation des dispositions antérieures contraires. Et le troisième article, enfin, concerne l'entrée en vigueur de la présente loi. Tel est, honorable président du Sénat, honorable membre du bureau du Sénat, honorable sénateur, l'économie du présent projet de loi que je soumets à votre adoption. Je dis et je vous remercie. Après examen ya loi Oyo sur 75 sénateurs, Oyo bazwa qui part na vote de Sengeli Boye Bake, 73 ba se prononça qui favorable, P des abstentions ezalaki signalé. Par conséquent, prorogation y état des sièges Oyo ezalaki une fois de plus autorisé na Sénat na ba province ya Ituri pe Nord Kivu. Kasi Sengeli Boye Bake quelques recommandations et salamaki. Honorable président, merci. Motion de procédure, je voudrais qu'on donne un délai, parce que sinon on va tout le temps reconduire d'attendre ce rapport. Parce que je vois par exemple, j'avais transmis déjà en date du 22 novembre quelques annotations justement pour cette commission, pour qu'elle puisse travailler là-dessus, ensemble avec les membres du gouvernement, sur une procédure qui devrait déjà être celle de désengagement progressif tel que déjà proposé par le chef de l'État et mise en application aussi. Mais ça doit être assis sur une loi d'application de l'état des sièges comme le demande la Constitution. Aujourd'hui, on fonctionne sans une loi d'application de l'état des sièges. Donc c'est vraiment un travail qui est urgent pour que tous les mécanismes de fonctionnement des provinces sous cet état des sièges puissent revenir à la normale. Pour un rappel, délai, il y a 15 jours, il y a dernière prorogation, et Kotaki en vigueur le 21 avril et l'équi, et co-expiré le 6 mai 2025. Et que yo! C'est excusé. Au cours de la plénière, il y a mokolo ya vendredi 2 mai 2025, l'Assemblée provinciale ya Kinshasa, élu ya capitale congolaise, approuva qui recevabilité ya proposition d'édit portant fixation ya ba mesures incitatives au profit ya ba mutuelle de santé na ville ya Kinshasa. Projet ya honorable Maontone Moussiloi, élu ya Kinshasa plus précisément na circonscription ya Selembao. Je voudrais ici attirer l'attention de l'auguste assemblée sur la problématique des prises en charge des soins de santé de la population quinoise. Cette question mérite d'être traitée avec une attention soutenue car elle concerne la vie de la population dont nous avons le privilège de représenter. Honorables députés, chers collègues, nous savons tous que les soins de santé dans la ville de Kinshasa constituent un problème majeur où nous
constatons beaucoup de cas de décès suite au manque des moyens adéquats pour une prise en charge assurée. Cette situation a poussé beaucoup de nos compatriotes à réfléchir et à se constituer en mutuelle de santé en vue de bénéficier tant soit peu de soins de qualité. Kasi esengeli boyebake au cours ya plénière oyo ba débat ezalaki engagé na ba front nyonso puis proposition d'édite honorablement Antoine Musilwei portant fixation ya ba mesures incitatives au profit ya ba mutuelle de santé ya ville province ya Kinshasa et ezalaki jugé recevable avec 15 voix sur 18 votants. Mokola lelo za mokolo monene pona biso mwana moko oyo tokumbaki abotami andimami epai ya ba collègue na biso ba députés provinciaux ya Kinshasa sima proposé et dit yango depuis mois de mai ya 2024 lelo ezalaki aligné et baninga na ngai ba voter yango ya mibale nazo informer to nazo landebisa biso que mobeko oyo to proposer yango te kaka po législateur oyo asalaki yango na niveau national acpela to ekoma matérialisé. Et Sengeli ko rappelé que proposition ya honorablement Antoine Musilwei fixant ba mesures incitatives au profit ya ba mutuelle de santé ya ville province ya Kinshasa et ezalaki déposé na bureau ya assemblée provinciale depuis mois de mai ya année 2024. Banoko bako sabino te ville province ya Kinshasa eza na besoin ya ba élu ya boye. Honorablement Antoine Musilwei soso ya mboka matembele ya simandaku wumela vanda na ngwende na yo. Qui dit mieux? Que yo! Oui! Après bandaku na gare Onatra na Kintambo magasin Cercle Bimwala na commune ya Barumbu na quartier Beaumarchais ezalaki visité na ba bulldozer ya gouvernorat provincial ya Kinshasa. Célèbre cercle Bimwala implanté depuis 2018 na avenue Kabamba na commune ya Barumbu et tikalika ka souvenir ya pamba pour na ba nyonso ba visita yango. Bavanda kaka boye na tongo ya lobi eleki ba service ya gouvernorat ya Kinshasa bazui décision ya kokita sur place babuka yango pour na ko libérer espace oyo considéré lokola occupation moko illégale. Soki rapidité et intervention ezali ko surprendre ba nombreux habitants ya quartier kasi misusu ba exprima qui soutient na bango na initiative oyo évoquant nécessité ya commettre fin na désordre urbain. Ouais, parce que toute cette construction qui a commencé, si je ne me trompe pas, depuis fin 2018. Hein. Okay. Il y avait même une pétition dans le quartier qui tournait déjà. Ils avaient besoin de 500 signatures, il y avait plus de 600 signatures. Mais il n'a jamais été cassé. La semaine passée, les gens ont entendu qu'il y a eu des rapports qui ont tenté qu'on doit casser du mois là aujourd'hui. Le soi-disant espace du mois là. Bon, moi j'aime même pas appeler ça du mois là, j'aime appeler ça le rond-point Kabamba. Justement. Parce que moi je suis natif d'ici. À l'époque c'était quand tu savais pas pêcher, tu donnes à un pêcheur de l'argent et tu sors des ngolo et une tombeau ici à l'intérieur. Mais depuis que lui il est venu construire ici, donc l'eau nous passe non plus dans le rond-point Kabamba et même à Bouléry là-bas. Ils ont compris que même s'ils curent là-bas, l'eau comment? L'eau ne peut pas bien passer vu que ici. Donc il a construit sur un collecteur. Il a construit dans un collecteur. Il y a un grand collecteur qui passe ici, qui part dans 8 directions. Et là-bas où les riz va comprendre que même s'ils curent les caniveaux comment, quand Kabamba commence là-bas et finit ici, même s'ils continuent de tuer,
il n'y aura aucune solution tant que l'espace Grand-Côte Kabamba n'a pas encore été libre. Les gens ont compris ça aujourd'hui. C'est une procédure qui a commencé il y a plus de 4 ans. Aujourd'hui, c'est le DPRPC. Et Sengeli Boyeba que le gouvernorat est réaffirmé volonté naïe pour poursuivre campagne de célébrité urbaine Oyo à travers la commune Misusu, la ville province et Kinshasa. Dossier à suivre. Je ne peux passer sous silence les nombreuses manipulations médiatiques autour du partenariat stratégique en cours de finalisation entre la République démocratique du Congo et les États-Unis d'Amérique concernant la valorisation de nos minerais critiques. Certains discours, parfois relayés sans vérification par une partie de la presse, évoquent à tort un prétendu bradage de nos ressources naturelles. Ces allégations sont naturellement infondées, mais relèvent souvent de campagnes orchestrées pour affaiblir notre souveraineté économique et miner les efforts de repositionnement stratégique de notre pays sur la scène mondiale. Je tiens ici, devant vous, à réaffirmer solennellement ce que j'ai toujours défendu. Jamais, mais au grand jamais, je ne braderai les richesses de la République démocratique du Congo. J'en ai fait le serment devant la nation et je m'y tiendrai jusqu'au bout. Ezalaki ouf de soulagement pour le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant, maître Guy Kabombo Mwadianvita, pene ya premier ministre Judith Suminwa Tuluka na arrivé na aéroport international Yanjili ya premier groupe ya Bélément ya ba forces armées ya République démocratique du Congo sous protection ya MONUSCO na Goma na province ya Nord Kivu pendant 3 mois mokoka. Chef ya exécutif national a salué qui implication ya comité international ya Croix-Rouge oyo ba se portaki volontaire na évacuation ya ba militaire oyo ba uti na ba zone oyo ezali na insécurité ya makasi na partie orientale ya mboka. Mais je pense que le plus important est que Nzamba sali que beaucoup maawa, c'est le plus important. Mokonzi mboka lobi akoya kotala bino. Il voulait s'assurer à travers moi que beaucoup mis bien, mais que Yemokopé a la déplacement pour la Bino, a félicité Bino, a encouragé Bino parce que, en tout cas, on sait que vous avez fait tout votre possible pour que Goma ne tombe pas. Natournaye, patron ya défense nationale, a pesaki ba instruction claire pénètre pour tenyoso et les kana na ba norme oyo esengeli. Ici ya ko signaler que ba élément ya ba FRDC oyo ba bénéficiaki na protection ya ba force ya MONUSCO na suite ya ba combat entre ba terroristes M23 pe ba force loyaliste na Kinshasa. Ba élément ya ba FRDC oyo bazalaki recensé pe bakomema mbala moko na base ya Kitona na province ya Congo central et sengeli bosimba lisusu ke opération oyo ezalaki initié depuis début ya mois de mars 2025. Yeke yo trop c'est trop tracasserie eleki, trop c'est trop babu eleki, na Bélément y a la police y a circulation routière na Yangonde, sur instruction y a le général compétent, le policier du peuple, le rangers, le général Philémon Patience Mouchid Yav, numéro 1, y a inspection générale y a la police nationale congolaise, avec soutien y a vice-premier ministre, ministre y intérieur, sécurité, décentralisation, paix affaires coutumières, maître Jacquemin Chabani Louko, inspecteur y a IGPNC,
bazali komene opération coup de poing na bactère principal ya ville province ya Kinshasa avec un pacte paix idéologie pour na kotelemela belément ya la police ya circulation routière oyo balingi kobebisa image ya la police. Tikana yebisa bino ke na terrain ezalaki somo ebele bakangamaki ndenge kaka bozali komona misusu tangu kaka bamonaki inspecteur Emame Mbadiyaya tui la mwisi ya zaza veut dire 100 mètres à plat. Tala banoko depuis arrivé naye na commande et inspection générale, il y a la police nationale congolaise, le policier du peuple, le Rangers, le général Philemon Patience Mouchid Yav, azali ko prôné pour na respect, il y a ba droits humains, pour na ko promouvoir police moko plus professionnel, oyo bazali ko sala musala na bango, na respect ya ba droit, ya ba citoyen. Boyende, ezalaka, mon général, musala kitoko avec un pacte paix idéologie. Yeke yo! L'opposition armée. Est-ce que quand nous avons fait l'opposition, depuis Kabila, avec Etienne Tshisekedi, nous avons parlé, nous avons discuté, nous avons marché. Est-ce qu'il y avait une opposition armée? Et nous avons empêché Kabila de se présenter pour la 3e fois. C'était l'opposition. On s'est dit, ici, je ne pense pas que on ne changera pas la constitution à cause des M23. Non. Que Tshisekedi ne fera pas le 3e mandat à cause des Nanga et autres. Non. Nous l'avons dit si vous m'avez suivi. J'ai fait un TikTok, j'ai mis Félix Tshisekedi en garde. Je lui ai dit que je me dresserai devant lui. Il n'y aura pas de changement de constitution, il n'y aura pas de 3e voie. Mais par le verbe, par la parole et par des actions sur le terrain. Nous l'avons fait. Quand nous avons ici, ces gens ont été tabassés devant l'ambassade du Rwanda à Kinshasa. Quand nous avons dit des choses que les gens reprennent aujourd'hui, vous avez entendu? C'est à ce moment-là qu'il fallait relayer ce que nous avons fait. Comment vous allez signer un accord sur base des déclarations des principes, ces principes qui sont déséquilibrés, c'est-à-dire en défaveur du Congo. Quand on pose le principe de la souveraineté, il n'y a pas de problème. C'est le seul principe là-bas qui nous agrée et on ne trouve pas. Mais les autres principes, quand on dit que nous devons gérer les ressources naturelles de notre pays ensemble, est-ce que la France et l'Allemagne peuvent gérer les ressources naturelles de la France ensemble? Mais si vous nous dites que tout citoyen du monde, tous monsieur, toute dame qui veut venir investir au Congo peut le faire, nous sommes d'accord. Nous le disons ici, nous sommes d'accord pour le partenariat gagnant-gagnant. Vous mettez en place votre entreprise de droit congolais, même si vous êtes étranger, et vous investissez. Mais dire que nous allons prendre les ressources du Congo et les co-gérer, non. Mais si vous dites que les ressources naturelles frontalières, c'est-à-dire, par exemple, les Ruzizi, les lacs Kivu, qui nous séparent, pour faire les gaz naturels, ensemble, nous sommes d'accord. Et du reste, vous êtes jeunes, mais vous savez qu'en 74, nous avons Mobutu avait créé ce qu'on a appelé la CPGL. CPGL veut dire Communauté économique des pays des Grands Lacs. Googlez, vous allez voir. Nous avions déjà établi tout. Nous avions une organisation sous-régionale qui était plus avancée que
l'Organisation de l'Afrique de l'Ouest, pardon, la CEDEAO. Nous avions une société de gaz commune. Nous avons une banque commune qui s'appelait BDGL. Nous avions déjà l'électricité avec Ruzizi 1, Ruzizi 2 et Ruzizi 3 étaient en construction. On a la CPGL. Qu'est-ce que nous devons signer? Et la CPGL n'est pas morte. Donc, ils ont reporté, ils ont bien fait de reporter parce qu'ils ont vu que les Congolais n'étaient pas d'accord. Et merci. Je dis merci à tout le monde. Merci à tous les Congolais, à toutes les Congolaises qui ont élevé leur voix. Tout le monde. Des docteurs Mukwege, des sociétés civiles, des politiques et tout ça. Tout le monde a dit que non. On ne peut pas signer un projet d'accord sur base de ces principes. Il faut les corriger. Et du reste, et nous disons dans la déclaration que nous avons signée avant-hier, et nous disons qu'il faut d'abord que tous ces processus se fondent et qui viennent avec les prêtres et les pasteurs ensemble pour que nous puissions faire le dialogue. Et le dialogue déterminera qu'est-ce que nous devons faire après. Merci. Insécurité ezali ko persister na ville province ya Kinshasa. Lelo ba koteli batu na gauche, lobi ba criminel ba botoli batu mbongo na droite. Batu oyo bomoni batondi ebele boye awa bazali ko ganga ezali po bakangi Général Tchenzen pe muninga na ye moko. Bango bazali ba krima veut dire ba criminel oyo banyokoli population ya commune ya Kisenso tozali awa na ancien combattant, plus précisément na quartier Kabila. Ndenge kaka bozali komona bango boye bakangi bango na ba matériel na bango oyo ba operaka na yango. Ndenge kaka bomoni marteau ya munene oyo lokola triple H, mbeli ba tournevis pe ba effet militaire, bomoni teni ya ba FARDC pe teni ya la police nationale congolaise. Ndenge bozali komona bango lisusu awa esengeli boye bakendaki opération kasi grâce ya collaboration ya population pe ba élément ya garde républicaine oyo bazalaka kuna na quartier Kabila nde basukumi bango ti bache bango maboko boye kokamwa boyo ka ba victime ndenge ba communiquer. Bazaki na butu vers 2h42 minutes nde na moni babukeli ngandako. Tawa babukeli ngandako bakoti ti na chambre wana ba mwinde banzako opela na moni gaso oyo akoti na teni ya la police likolo FARDC na se ye na ebi kombo na ite nde alobi pesa mbongo na binte na mbongo te alobi pesa mbongo na bina mbongo te nde azui téléphone de téléphone ya Android na 100,000 francs azongi isusu ayebisi madame ke no mobile na azateti pesa biso nani ba créer ya moto madame abina ba créer zate nda azui libanga abambi madame azokaki potande après babimi bakei bakutela biso solution papa biso tozaba na bitike to luka nanu balukaka ndenge baninga bisusu bazoluka te bango bakomo luka na ndako ya bato bakomo luka balukaka ndenge biso nyoso ba jeune to luka te eza bien te. Papa biso tozalaki na ba 2h ya mardi le 21 au monde bango bakotaki bien armé balati bateni ya ba policier ba masqué pe bilongi te babandi kobuka biso tozalaki bandako ezalaki 4 babuki biso na suka baye bakoti epa na ngai babuki nangina bima na telema babeti nga marto na mukongo nangina lamusa mutu boye babeti masase tie toboli TV etoboli pe na mira bavaze bazwi mbongo nangina lamuka babisinga mama ozoumela so umete oboma yo nasi bango mbongo yango na kiti bazwi yango ezaki 2 millions de francs congolais kane na lingaki yango molaso bazwi bakei babibo kala no ninga to bomao bango ye pa basa musala bato bakasa kwa basa musala te bakosi bango bazoya pena bien armé na ketchi na bango bata mona ketchi mo eza ya mwindu boy basala musala papa bata mola minduki babombi yango eza mikuse boy minduki na bango ya ba policier
eza mikusu ba minduki eza kwa mwindu boye soki ba beti yango zo lela pe makasi te e misaka moto pou mais elle est la makasti. Alors tant qu'il tenait la police na capo na ngoboye a masquer longité. Kala tu vena ka tenait la police na capo ezara pona mbula. Abibiso maman mon to koti biso to bomaka bato to bomaka bato so be wu misanga na boma wale peti masasi. Et que Passoli TV et Toboli nani tozaki na mwana nga fandika na mir azomona bango ndenge bavandi. Papa vice premier ministre de l'intérieur et sécurité papa Jacquemain Chabani Luko. Papa oyo tokomi ko vivre awa na ville province ya Kinshasa. Il faut ko lukela yango kombo po na yango moko insécurité et komi ko kamwa et loba nango ba ouest africain. Insécurité là, c'est petit. Wallahi bilai. Koka moi, hein? Banvula oyo ezali konoka mikolo oyo ezali kosala badega ebele pe ezali kotika babiton ya ville province ya Kinshasa na mawa surtout na partie ouest ya capitale congolaise population bazali victime ya érosion pe glissement de terrain na ndenge ya kosakana te babiloko ya batu ebele ekweyi batu misusu bamonana te ti lelo soki pe bakundama na se ya mabele eyebani te. Quelques personnes oyo tokutaki na quartier Congo na commune ya Ngaliema batalisaki boye. Teki mapangu mais ba tenir compte que l'espace de l'état tikaki au cap peut-être ba mai bien nini et koki ko sala moyen et kitaka na kuna et que na mai bango ba komi sango espace ba pangu sans ko tenir compte que terrasse oyo zo mona utimo nga fula oyo ezaki terrasse moyen ndoko kitamai ti triangle terrain oyo ezali accidenté ba terrain accidenté. Il faut totalement le lenge à kotonga. Oui, il y a solo moto a besoin comme propriétaire. Mais le lenge toujours tongé les a côté. Arrivé sur place pour nous sensibiliser la population. Beaucoup maître ya commune Ngaliema atalisaki boye. Likambo érosion et bandité na pouvoir oyo. Likambo érosion et banda depuis 2001-2002. Bambongo bima érosion et salamati na soukate. Yango bamoni ndenge misale banaye ko katala yango banaye ko poser que érosion sala nini et continuer ngamoko nazali mwana Delvo na kolinga te bande konanga oya Delvo bazala na situation ya mabe o situation difficile so nazalaki na murte babinganga na butu ngana ya ngana tongo te mais bolingo wana ya nima babiso toyaka awa érosion oyo ezali bokomese te muta kosala yango érosion oyo ezali député te muta kosala yango érosion oyo ezali érosion oyo gouvernement central kosala yango tomonaki mokonzi ya mboka mpona makambo etali érosion oyo mama oyo azala en face ayebi mama oyo azalaka en face mama ya pembe oyo azalaka awa ayebi toya awa na batu ya aron toya na batu yokanano toya na batu ya aron sefu bato ya aron sefu bango nde bakanyaka marché mpona kosala misala ovt ye moto apesa bato aron sefu bravo wana ya érosion baganya marché projet oyo érosion ya Delvo ezali à deux tranches. Première phase ya érosion oyo na pouvoir oyo chef ayaki ezali stabilisation et érosion. Deuxième phase ezali koconstruire badigue na bacanalisation ya mai. Alors, mbongo déjà ebimaki. Soki botali très bien, tozalaki epai ya mama mami. Tokendaki tozalaki na entreprise avancée. Bato entreprise avancée balobaki boye. Mpona tobanda misala, il fallait toya kolancer batravo. Tokitaki mpe na terrain toyaki kolancer batravo. Tozalaki na entreprise avancée. Face à situation oyo, population elansaki cri d'alarme na autorité pe basengi na bango baluka ba solution avant que makambu oyo ekoma ya somo batu balela ebele awa. O tulobaki te. Yeke yo.
Magafe mokola lelo komi na suka, merci pour la confiance et fidélité. Bo sepela ki na image. Bo pesa merci na Enoch Mafuka wazalaki na sima ya caméra régie finale et simba maki na main de maître ya Geloro Mouya directeur technique. Bamata baki tababa lokoma bele fils Mani Boy ka machine na préféré bien.